En tout cas, on a comprendre que la famille lingi que bakor na bango ezonga bakunda bango dignement parce que bakundi bango na manière moko bizarre et bango bato bakunda ki bango bakanza ki bazaba na moko baza na famille moko peut-être ya mokie mais ba quitter que fondation munene ezaki na simala bango bazaki ba membre ya fondation na biso à partir même que tu as lelo na kosenga que ba membre ya fondation nyonso o alinga sa ba déplacement ou quoi avertissaka biso poto yebaka ko encadrer ka bango. Et donc, il faut faire attention parce que Mikou a pu se décomposer. Oui, Bakunde bango bongo. Yangona semaine au donc semaine au tola la té. Semaine au penza tola la té tout ça la nyonso ou esengeli tout ça là si il faut tout ça la nini tout ça la rapo bakora bande kona biso ya po et umeli déjà tout le monde na makamba on le collé qui kamale malembe donc te éviter to kondi maté ko perdre bango pe to perdre sotina o asuka o vaut mieux to ya ta yango e ya ta awa to kunda bango to za na place mo si o te bi ke bazala ka to kenda pe o ta la bango to senga na bakonzi bazana mutema ya mawo bazana mutema ya bolingo eza passe makasi depuis bandeko bakufi chaque jour to penser kaka na eloko moko en tout cas bazana mutema wana bapesa biso nanu bakor ezongawa gouverneur ya Congo central j'espère qu'il y a bota bana azape na bana azana na place ya ba parents ayuka nanu mawa wana ke bani bana pe bomi batumbi bakundi baza bana pe ya batu en tout cas ba assigner ba papier bapesa biso bibembe na biso eya bapesa biso bibembe na biso eya soki ebembe wana semaine oyo ti mercredi biso tozwe ebembe wana te biso mapasa toko sangana toko kita na Congo central baboma biso batumba biso bakunda biso ensemble na bandeko na biso mais Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Krachou. Voilà, nous avons les sous mokola lelo parce que tout l'accès bino dernièrement on to yaki penza ko le lapé ko l'accès pas na biso na famille papa maman pe bande ko nyonso tout ya libota ba papa sa o batumba ki na Congo central lelo to zongi lisusu na banza ke boko mona di ma weja soko ko l'accès bande ko ba mona bisikani to vandi to zongi lisusu awa na kinkole wa pepa to ye penzande na bandoina nga ba mapasa boyebi ki rashu la caramel na zala kalipasa ya lea omba alors nazana elongo na ba mapasa bandoina nga na vandi katikati na bango tomoni bango baye pona kotala lisusu libota ya bandeko oyo bakufaki alors ndeto bito sola pena bango babisa biso c'est vrai que ezali association ba jimo mais eloko nini bango basi basali peni baza ko envisager ko sala parce que ndeto sola kina baboti bazali ko lela penza na mai na miso bazongisa corps to pe mikuwa ya bana na bango baya na ngo po basala matanga awa alors li passe mbote na yo. Bonjour. Toza asbel les jumeaux forts du Congo bisomi satunde toza ye pas jumelle mais jumelle na yatikali bon naloba na bango na biso chaque jour toza awa en tout cas toza awa parce que bandeko o bakufi baza ba tumoko bazaki trop cher pour na biso tango asbel ezo salama baza parmi bateli boso to bengaki to stalisaki bango ke to sala eloko oyo abandi madame Grace Monde auti ko symbole ngo pe wana baza batu oyo tango to sali eloko yo to bengaki bango to yebisi bango to sana idée moko boye lokola association to zaki liboso zo marché te to créer loko boye bomoni ndenge nini en tout cas ba encourager ki yango to sala ki penda forte mobilisation pour batu baya ebele kasi kombo na nani bonga kombo na Xavier lipasa na Hervé. Alors Xavier ebandaki ndeni pour bozwa likanisi nani ya ko créer pe association. Bon, association ezalaki tozaki déjà na association moko avant où tozaki ko travailler na bango mais tango yeko koma ke makambo ezalaki mpe ko marcher vraiment te bon to tikaki na biso mais ngana lipasa na nga tozalaka na ONG na biso o to soki par pena na makambo talika ya orphelin to edaka bango koto etali socio-culturel to encadre ka ba orphelin na ba orphelinat ebele ba ebibiso so po beti sur Facebook les jumeaux congolais officiels même YouTube partout na ba réseaux sociaux toza au monde ba œuvre ebele obiso déjà tout sali
alors tant que bande ko sala yango tout le temps soto zo kende ko kutana tam susu bokutani na ministre bokutani na tout bande ko c'est pourquoi bozala ka bino mbale bobengi pe baninga na bino te bon to bande ko s'intéresser vraiment na ngote alors madame Grace Mondo utiko ya lelo wa nde abengaki biso abi anga za mpusa pe na soutenir bino na chaka bino poids soki kaka bokomi na association evandi ngana ko soutenir bino bosala ngo to bando mona un peu difficile tant ba oba kufi ba ndeko na biso ba Jim Black tant ba to kendaka pe ba mona pe madame nde ayaki ko motiver biso lisusu nde tanga motiver biso to jusqu'au likanisi te to créer Asbel les jumeaux forts du Congo nde to ka ko créer yango to ko sala réunion à liboso zalaki les 21 septembre il y a 2019 na Fikini ndi to ko sala réunion biso liboso donc bon fêter inani na bino de inani en septembre to ngeto fêter na bango ensemble les 21 septembre ndi to ko créer association le 30 novembre ndi to ko sala sortie officielle il y a association ezaki marche de santé thème nango ezalaki ensemble marchant pour la solidarité des jumeaux ndi e ko sala ke après ba confinement ndé makamnyo so e ba kina kokanga en tout cas to kozongela ko kasisima ndeko Hervé hein to solina ndeko Xavier siko Hervé bozala kina kata association na baninga na biloko mapasa oyo ba utiko utika biso lelo oyo baninga bazate vidéo etikali comment est-ce que boza ko bunda nango bon c'est trop dur hein c'est trop dur donc tu bien noté ko perdre bato ko la bango. Donc des fois biso tondo zunga mpesima na association des fois tondo sala ka tout ça tozunga sima mais bango bazali ko bato mo banda penza ko appuyer biso so bongo sa boto mo ba télévision TV photo ça boto kebo donc ba motivateur na biso quoi donc ko perdre bato ko bango donc mais l'association na bino passa besoin na combien ba passa ya bon passa to zebele na sortie officielle to zaki tu as déjà plus de 500 Tozaki plus de 500 parce que ba t-shirt izaki 500 mais ba t-shirt sila kinyoso na ba mapasa et puis ba mapasa mususu ba tambola kana ba t-shirt na bango ya pembe 500 nini na biso ma ba tambola kana biso po ba yaki belé tozaki penze belé donc to comme déjà moi belé si il faut comprendre que binonde bozali ba président ya association ba jumeaux oui biso nde ba président alors nini boza ko sala pona matanga bandeko na bino pour matanga bandeko na biso premièrement il faut boyebake biso nde moto totelemi to dénoncer yango na média soki boyoka yango bato nyonso bazotala yango na bamédia partout na bainternet partout il faut boyebake eza Asbel ba jumeaux nde moto etelemaki donc tomoni makambo esalami jeudi na butu mais de jeudi à lundi totikali omona yango ni ata radio moko lobeli yango ni télévision ni elo ata moko te lobeli yango alors biso mo ba jumeaux tozobite ba kufi na baza ba membre to ko binga ba membre cofondateur ya nini na biso donc il faut to telema biso nde muto telemi tant to gangi to sala pe marche o to tambolaki ndio ngono moni eke sango eke partout ndio moni pe ba démarche nyonso ezo salama donc chaque jour tozana démarche nyonso esalama na famille tozana famille. Alors démarche ngo ndenge pe papa lobaki dernièrement qui a besoin ba corps wana ba miku ya awa démarche ngo bosani bokita kuna sur le lieu botala bwena ngo nzela moko to bozo sala ndeni muntu déjà déjà kuna o azolandela ngo muntu déjà ça kuna grand frère aza kuna azolandela ngo à tout le temps chaque donc tongo me dit pourquoi to solo la évolution nyonso to landela yango donc pour to kabonaki et apesi assurance nini bon assurance ezara toujours c'est la biso nyonso to bunda na kara to zela parce que justice makambo yiso ko ekenda ka malembe faut landela ka justice ndenini et kende donc il faut faire attention parce que miku apeko iko se décomposer et même on ndeni parce que balo bakunda bango na cercle été bakundi bango ka bongo oui bakunda bango bongo yangona semaine donc semaine to la te semaine penza to la te to sala nyonso o esengeli to sala si il faut tout ça la nini to sala rapo bakora bandeko na biso ya po e umeli déjà to mona makambo lo koleki kama malembe donc te éviter to kondi mate ko perdre bango pe to perdre sotina o asuka o vometo ya ta yango ya ta awa to kunda bango to na place mo si o te biki bazala ka to kenda pe otala bango bosi bomoni nani na makambo nyonso
justice eza déjà saisi na baniveau presque nyonso. Bino ba président association ya mapasa osi bomoni nani mpona kosenga koplaide cause na bino? Tout le monde déjà bakonzi presque ebele, tout le monde déjà bakonzi presque ebele. Ton aloba eza ouais bango nyonso ba répondre biso ka favorablement nde on a tozozela. Bon le coup eza déjà na maboko ya justice moyen au double yango ezala soute folandaka nde nini ezokende. Nde na tout le monde peut déjà tolekisi déjà 10 jours. Donc semaine oyo tondima mpenza te ke ici la 5 tozo bakora bandeko na biso. Vraiment. Ndoyi nanga lipasa oza yo moko ngape na zanga moko, c'est-à-dire to sali couple biso mbale. Mbote na yo pe kombo. Mbote komo na Bijou Mboyi. Bon lipasa na o? Lipasa komo na Anita Kabanga. Anita Kabanga. Ouais. Pasi na bino oyo boko senga penza nini penza na l'état, c'est vrai que Nicole pe ko ken en tout cas. Bon tozo senga na l'état a croiser ma côté. À l'endroit les Cambodgiens na suka tout ça pour ça que justice est salima pour autorité morale au yoaza mot dernier mot ya Roluba et la chef de l'état yeso qui a passé accord et qui va déterrer va passer biso ba atamikuwa pour te dire que nous autres c'est décomposé chaque jour du jour au jour donc tout ça pour ça ta o kotika la déchet wana ba passer biso to kunda to honorer pe bango banzoto na ba milimo na bango to honorer yango ba kunda bango pe na Nandemo Isengeli. Pour la passe nous sommes dans bino bosu ba yebite. Bon tout ça l'appel na ba jumeau nyonso. Ozala oza faux, eza oza vrai. Eza otika la yo moko. Tout ça pour ça que biso so sangana pour babi loboko moko esokola ya nzoto te. Donc ça publie via kamoko koninga na te feza la belé. Donc so biso so chemin na patte au moins que toko atteindre un objectif et toko zo ba résultat moko favorable. Merci beaucoup. Alors si ko to appeler makanisi ya papa to sola ki na yo mikoleleki, c'est vrai que je suis Musaunde abeta rapenda chiluba malamu moi lingala ka mukie pona kuluka ka ko tuna yo obela ki penzo lobaki ozana posa korea kasi bana na yo bazalaki mapasa lelo yo mapasa oyo bazali pe bana na yo bazali tout le temps na yo batiki yo te bazaka ka nyonso ko zala na yo moi likamu moi liloba moko pona bana na yo ya mapasa Pona bana ngai na mapasa nazo sepla na bango nazo pesa bango merci batambola pona na nini justice asala musala ebembe ya bana ngai bakoma wana Kishasa tukonda bako makamo société tango ko mona bango boyo ko mona pe ke baza pena ya yo enda baza pembe na ngai so baza temps en temps na moni bango na société na ngai za ka mais quand même évolution ya justice ndenge senga ki eko sala mapenza favorablement moi espoir ezali ki bekoya kai na zana espoir ebembe ko ya atande ngani atame ko ya bango ko nazo sepena makaniso ya mbako ko ya bana ko ya ebembe ya kai atande ngani atama bele bango ko mana Kishasa Nzambe nde montazande ko na na business. Merci beaucoup. Comprenez que papa, moi, linga les aga moi pasi. Papa linga rande aluba solo rande na chiluba moi mingi. Kasto komo ki na kosukisa. Papa bamdoi nanga ba mapasa. Moi emo na bino par rapport ya kosukisa likamboyo. Pona lelo parce que nanu esilité parce que nanu to kunzi bangote. Bon, tout ça vraiment na mingi olobate. To senga na bakonzi baza na mutema ya mao. Baza na mutema ya bolingo. Eza pasi makasi. Depuis bandeko bakufi chaque jour to penser kaka na eloko moko en tout cas baza na motema wana ba pesa biso nan ba korezonga wa gouverneur ya Congo central j'espère qu'il y a bota bana azape na bana azana na place ya ba parents ayoka nan mawa wana ke bani bana pe ba bomi ba tumbi ba kundi baza bana pe ya batu en tout cas ba assigner ba papier ba pesa biso bibembe na biso eya bapesa biso bibemela biso eya soki ebembe wana semaine oyo ti mercredi biso tozwe ebembe wana te biso mapasa tokosangana tokokita na Congo central baboma biso batumba biso bakunda biso ensemble na bandeko na biso mais soki basali ba réagir te ti mercredi en tout cas wana oyo koya merci beaucoup papa Lubasuka ya bakisa mingi ya te tosinga na ka bakor na biso po na minute to ana elo msusu to kosala te tant que non to kundi bango te to senga bango to senga to sabana to senga bango pe babota bana
bana na so bazalaki ya bango eke bango bavandi ka bongo nayebi te bamitia na place ya papa bazwa place na ye bayokama wana batindela biso bakor ya bandeko na biso tona na besoin ya bakor ya bandeko na biso pardon mpenza wana mpenza tobondeli bango pardon bapitindela biso bandeko bakor ya bandeko na biso tomona su bango te ese esili mais tohonore quand même bango ata bahommage ya suka ya bien. Merci beaucoup. Merci tokomi na suka pasi na mawande tokosukisa kaka masolo na biso ya mokolo lelo bamapasa nyonso batelemi bazali kosenga libembe to nzoto ya bandeko na bango mapasa e ya awa tuka yo moto kolanda biso simbami na pasi association ezali mapasa bazali soki ozali na mwa eloko ya kosunga bandeko obengika na banimero na biso to pesa banimero na bango botindeli bango quelque chose boyebi ke kokufisa boezaka pasi pe papa azali mama azali bomoni kaka ndenge confinement yango ekotika penza bato na mwa mbutu donc bamapasa bazali association ezali ko vrai ekotika pe baboti te malgré que non chaque fois bawanda kozala mpona ko bango bazali ko représenter bamapasa oyo bakufi awa na libota oyo donc osimbami na motema mawa tala bandeko bamapasa tala association oyo nzambe na likolo azala na bino. Mais bitumana nous corrigons parce que c'est vrai que c'est ce qui est difficile maintenant. Il faut vraiment que corrigons pour ça la donne pour passer dans la justice. On met comme ça ah oui, c'est pas naïf. akomaki na mboka wana basalaki 3 jours déjà na mboka wana banda apa baboma bango basalaki 3 jours na mboka wana bande kovivre na mboka wana bato ya mboka wana déjà peside ya bayebaki bango jour oyo batumbaki bango ntango moto ya moto ake kobenga souci ate apa batumba bango. Je te demande quand est-ce que le corps sera acheminé. Je te demande pas l'histoire. Bon, Kassindé a expliqué biso lobi. Pour le moment, non, c'est ça, voilà. Donc tu vois là, tu me coupes. Voilà. Donc la pression qu'il faut faire, c'est ça. Il faut que ma parole va lire. Pour rejoindre Bisso. Bon, pour comprendre pour la nuit, vous n'avez pas de jumeaux, il faut comprendre. En fait, les jumeaux, ils sont le président de la Bango. Ils sont membres de la fondation, même les jumeaux, ils sont membres de la Bisso. Mais Bango a créé l'association de Bango de jumeaux. Pour lobby, donc les Cambo et Koué, ils ont l'association de Bango pour défendre Bango. Bango vraiment, c'est le Moussala Mouné. Au moins, la bango depuis la pesa qui bango donc début d'année une année on appelle ça bango responsabilité au sein de l'association ba jumeaux selon vision nangai na mayele nangai na pesa qui bango ndé et ça là qui va créer association ba jumeaux pour la première fois na RDC les eloko moko ba liboso et salé maintenant baza ba na mayele ba landa ki ba instruction na bana oyo ba kufi lelo bazaki bano bazali ko bunda na biso na fondation pour lobby loi et les kabama bota au fait yango wana ezalaki important makasi na ye eza association eza ya fondation association ya bajumeaux eza ya fondation grâce moi mais yango eza ya bajumeaux nde nasalelaki bango mais omoni bango bazwi makambo na bango en main bazali teke mama alamukaka mpo asalela bango moni lelo bakwele likambo tala mokili mobimba eyebi mpona nini baza bana mayele bazwaki bango bainstruction napesaki bango basali balela mama fondation grâce Notre visite à la famille à Mapasa au Batumbaki na Congo central, tu as qu'est-ce qui t'a motivé? En fait, c'est une association que moi j'ai créée.
avec les jumeaux. C'est les membres de ma fondation, mais c'est mon association. C'est eza idée ngai na salelaki ba jumeaux. Eza ngande la fondatrice en fait de l'association des jumeaux. Donc c'est normal que na ya pas baza bana na ngai onga na encadraka et lelo vraiment likambo kwele libiso eza pas si mingi. C'est la première fois que Likamba Boy, en tout cas, dans l'association, la fondation, d'abord Grâce Monde. Et dans la fondation Grâce Monde, il y a l'association des jumeaux. Et comme il y a plusieurs associations, on a un encadre pour les jeunes, ils épanouir, pour s'épanouir dans ma cambazo salle. Mais non, pas du tout. Non, pas du tout dans non, pas du tout. Mais c'est des jeunes que bazala kanangai, bazala membre de la fondation d'Angan, na souci na sala bango et loko ou correspondre bango na ce qu'ils sont. Alors c'est comme ça que je les ai encadrés. Les lots en tout cas na sepeli mingi parce que ceux qui n'a créé qui association ote, liwana bango ngako leka mutu pe ngaka yebate. Alors, tant que la famille qui plante na bango, de sa maman, papa et famille, nini penza ou simbi penza pour na bango. En tout cas, on a comprendre que la famille lingi que bakor na bango ils ont bakunda bango dignement parce que bakundi bango na manière moko bizarre et bango bato bakunda ki bango bakanza ki bazaba na moko bazana famille moko peut-être ya mokie. Mais bah quitter que fondation munene ezaki na simala bango bazaki ba membre ya fondation na biso à partir même que tu as lelo na kosenga que ba membre ya fondation nyonso o alinga sa ba déplacement ou quoi avertisa ka biso poto yeba ko encadrer ka bango parce que eza n'a pas si mingi. Je suis sûr que même ça likamone comme eleki bango parce que ba tout on la bakanza que baza ba tupamba ou baza na association te baza na baninga ou baza la bango te o biso doza ebele oh toza na simala bango vraiment eza pas si mingi et puis na ndenge bakunda bango on dirait que to réclame kango te yango na siko tozo ke na cha pression pour mukonzi mboka asunga ba jumeaux bakor na bango ezonga pour famille na bango ba tokunda bango dignement biso moko ba membre ya association na bango tozali ebele il faut pas kunda mapenza comme il se doit pour baza bano biso tozala ki na bango. OK, merci. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Krachou.